Merci mesdames et messieurs, bonne condition d'écoute. Vous êtes branchés sur Congo France Télévision, votre chaîne de proximité, une chaîne qui dit son nom en République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, nous allons essentiellement parler aujourd'hui de la rentrée parlementaire qui se veut budgétaire. Tosolo Layang Ebele Nabino Toeba élu du peuple, représentant le peuple nini babongisi pour le budget et l'ongone ni babongisa pour le budget pe exécutif aux alliés kokumba maman soumis moi nini babosala pour défendre la loi de la finance qui se veut une session qui se veut budgétaire. Voilà, cette émission nous la dédions à un grand de Kinois, Mwanamboka Godard Motemona, les dirigeants qui séjournent depuis Paris, à tout le Congo France Télévision. Merci, bonne santé, Nayo, excellence, Godard Motemona, Mokondia Bakinois, Mokondia Asbela, Mounene Yamboka, Banakin. Voilà, Tokolo Bela Pezi Soussou, Magambo Tali, opération coup de poing, Nande Tolobaki Monamboka, Motonamoto, Kombola Avenir Nayo, opération Kombola Avenir Nayo, Ozali la compte Asbel, presse objective. Madame Boka, la visite, à l'instant même, nous, là nous sommes sous presse, la visite, Yamokonzi Mboka, na Kinshasa, na Robeta Tour, na Yolo, na ministre de la Mokonzi, Tokolina Toy Baba détail Nango, mais eux, na Yolo, Zolanda Biso, Bengabiso, Nini Mokonda Kosala, Kula na Yolo, est-ce que c'est un premier coup de pioche par rapport à l'école Oyatenga, enfin, cette kukuni depuis vendredi, à Monanaki, il est déféré directement na parquet près la cour de cassation. Mais quand même, c'est horrible, service pendant 12 jours, 10 jours, introuvable. Après, on a beau déféré sous la justice. Voilà, Moka, écoutez, Mbola, et Longo, Naba, Yenge Bende toujours. Alors, Tolobi, arrêt rendu, hein, la cour, auditorat militaire à Gombe, l'arrêt rendu pour la coup d'état manqué, condamné 37 personnes comme association de malfaiteurs, condamné Bango, la condamnation mort. Mon Mboka, Nicolas Ngango, chef coutumier, Boni Fogomo, et mon Mboka Godard, Boni Kisasa Nayo. Oui, Bana Kisasa, Mbote Nabino, Mbote, d'abord, on peut savoir Mbote na. Son Excellence, Monsieur le vice-ministre Godard Motemona, séjour à Paris. Bon séjour à Paris, il y a Godard Motemona, Mokonza Kisasa. Il y a Mokonza Kisasa, bon séjour qu'on appelle Sozali, bonne santé, Mbote, na Bana Kisasa Nangai, na Bossanité, le vice-gouverneur de la ville, province de Kinshasa, Edi Yeli Molangi, papa social autre, mais ça n'a pas na Bossanité. Nous avons honoraire Papi et Piananzano et chef coutumier, tout ça qui est dans Maluku, vraiment pour le Luka Kimia, au Italie, Makambozo Salama entre Mobondo, na ba communauté Teke. Vraiment, on appelle ça salutation Lissousou, dans le Passi Mazoa, secrétaire exécutif. Adjoint à ville province à Kinshasa Passi Mazoa, vraiment pas Sozali, na peso Bambote, na pesi Kisasa Nangai Mobimba, Bambote, na bosanité honorable, un Congolo ou un Congolo, na pesi peu Bambote et Sikazali, parce que tous allez na week-end, na opération porte à porte, hein, vraiment honorable. Il y a des images qui sont là. Vraiment, félicitations honorable. Il y a autre député Moussous, il y a rentrée parlementaire, Bogoye Bissabiso, Bofalaki, Nini. Donc, Bambote, la personne Mbote, la maman Bombo, merci déjà d'entrée des jeux. Voilà, merci. C'est quand même bien parce que les lots, tout le monde est exceptionnel, que député à Zongi na base. Azotambola, ça dit 3 jours, mais Azotambola, le pango moko asenga bango merci. Et ça la maté, tout le monde a député belé, parlementaire, on a vu, voter dans Mbojimai. Mais moi, André Congolo, tout c'est Makasi, tout le monde porte
porte à porte à Tamboula. Après ça, merci. Il y a des images. Tu as Mogo, tu as bon aligné, tu as 4 minutes. Il y a des images. Il y a mon amboka André Congolo, le député Elie de Kassavou, l'honorable des rapporteurs. Il y a Parlement provincial de Kinshasa. Donc, c'est quand même bien. Mon amboka rentré parlementaire, les âges les lots, na Sénat, pena na chambre basse, pena la chambre haute. Donc, on a le Parlement national. Nini ya malunga bakobimisa comme baloi parce que babichango bazo voter ba budget mais babichango ça na hauteur ya congolais nini okosenga na bango parce que initialement prévu et nous le 15 est tombé dimanche ils allaient lo ni ngoloba parce que on les a titres na biso. Oui, Somboli Beto Kalaka Ngumba Kisasa lelo ezali rentrée parlementaire automoni ba député ba ça déjà na minute déjà ba si ba continuer na parler de Congolais parler du peuple. Tolingi vraiment elikamboya ba bongsa budget ba bongsa salaire ya ba congolais na ba congolaise vraiment ba congoli ya bande kolanga ba congoli ya baza ko souffrir salaire ya malongo ezate so modibele okoki kondima na mboka munene lokola mboka na biso mboko etonda kita toujours ba lelo na direction générale des recettes ya ville ya Kinshasa ça fait 4 mois ba so futa batuté. Bon, bana bazongi classe. Nenge zalaka mbongo ya bana kelasi, ba pesa ba parents, bazui yango te. Siko na soko yeba te Somboli Bele. Yo zakalaka Ngumba Kisasa. Siko ba diriger nini oyo biso to ko pesa confiance na mboka na biso. Rentrée parlementaire yango wana. Bino ba député. Oyo ba voter ki bino na population. Population ba so souffrir. Population ba so nyokoma. Mutu ko ndima mutu sala 4 mois. Afuta makate asa locataire akofuta ndako ya batu ndenge nini ako bana ba okende kelasi ndenge nini yango bino boza wana pona kolobela biso peuple vraiment to sengi na bino rentrée parlementaire bozo sala ezali rentrée budgétaire ni bande ko babandi ko beka biso est-ce que toki ko zondeko parce que voilà to zondeko parce que ba allô ndeko. Allô? Bonjour, bengi biso abiko monane. Bonjour. Bengi biso abiko monane. Le bengi a mis première. Ah. Le bengi a mis première. Olobini no sala na biso andi. En tout cas, la séquence de l'émission la ligne c'est toujours cordial. Dès que ça va solo, on va toujours en tout cas, la émission la ligne a va abouler. Bon, le on a comme des bakuluna. Ah, on a bakuluna. Si je vois ça bien qui coule les autres à la mboka na biso donc baza un pays ba futa bango te mboka munena bonma kambo zo sali est-ce que c'est normal? Merci maman baboko na maman voilà merci Ndeko voilà donc Ndeko zo là alors menga pena mona na parlement ngo pe ndeka bakuluna oya mboka bakuluna voilà yango moni Somboli Bele o tama bakuluna sima mais to oui to zo lo ba yango tant bozo kota wana pona ko voter budget. Mais bon, tu as la paix salaire, il y a bateau. Bon, tu as la paix salaire, il y a policier. Bon, tu as le salaire, il y a fonctionnaire de l'État. Bon, tu as le salaire, il y a enseignant. Comment mon cas, tu peux vivre dans le couta, Otoko sala boy, otoko bakisa boy. Et ça sala maté. C'est comme ça blocage na nini. Mais oyoka Somboli Bele, oyoka ba détourner 100 millions. Va détourner 80 millions. 20 milliards mon boy. Et je m'en ai Assemblée provinciale et outre le cas. Tout le monde dit 5 milliards. Yibi mbongo. Mbongo ebungi. Ebunga nini. Kofa kwa ezali wana. Mais ça ezali. Mbongo ebunga nini. Bozo kota bozo voter budget. Mais après quelques mois, kuna ba détourner. Unana wa détournaka. Okomona muta détourner mbongo. Azotambola ne ba policier belé. Azana à l'aise. Azomene ba sanga kene na nzamu kuna na maluku. Avai na ye entouré na basi. Azomene ba sanga donc azana à l'aise. Comment mboka to vivre ndenge. Borobi rentrée parlementaire pour na budget. Mais budget ngo batu musu bazo futa mate. Somboli Bele na moni papa moko ba bengani na ndako. Budget ngo ba ko mati assignation ba ko matisa parce que tout ce baptême que mbongo zali parce que moi na mboka oyo bunda makasi moi na mboka a bloqué ba tuer belé Gilles Lingette Nkei ndeko Gilles Lingette Nkei azo sala musala avec ba inspecteur IGF
Mais est-ce que Mbongo yango se servir na ba effort de guerre Tony parce que Mbongo so kota parce que Mbongo il na ba budget ba 2 milliards. Mais lelo moi Mbongo Gilles Lingette a serré austérité, contrôle efficace, patrouille financière et aux banques qui ça va prédateur. Est-ce que tant qu'on va voter loi budgétaire à tout est-ce que il faut répondre à l'attente de la population parce que tout le barreau que moi Mbongo ça la part na ya musala. Gilles Lingette ça la part na ya musala. Est-ce que tant qu'on va voter loi budgétaire budget touro et aussi masusu oui somebody belle omoni moi mobile mo konsamboka parce que confiance Gilles Alingete ato sa musala akangi ba moi ba omoni mboko bato balingaka muto malamu balingaka te coup de chapeau na Gilles Alingete quand même ba effort ya sali omoni babundisi mingi somebody belle babundisi c'est parce que le régime babundisi asala boye mabe bakosi bakamba kola mokonza mboka lobai ke Gilles yo zala wana na confiance ayo yango moni moi misolo komi ko koma ko mona na kesi ya l'état mais eloko sikoyo tozo senga na ministre ya justice orientation ya mbongo et puis ko premier ministre ko kandande bango to premier ministre azana ida bien lobby il faut un paquet spécial pour na bango kasi na budget en amont Gilles Alingete fait son travail oui non wala côté wala sans faute wana omoni tango konza mboka lobby ke Gilles Alingete kangela batu wana allez bakomi ko sa ba kabal papa mokonza mboka lobby Gilles tu dois rester là-bas pour arrêter tous ces voleurs. Bon, bah, on a déjà verbe voler. Et comment tous les détourneurs, on va détourner mon et moka. Et bah, on a mon, on va la poche là-bas. Bah, on sait qu'on tombe dans immeuble à 3, 4, 5 niveaux, 20 niveaux. La mon et moka. Gilles Zalawana. Et puis, Akamadi ministre de la Justice, on a compétent. À Tchéwana. À dit Zalawana. Malgré tout, bah, kabal, bah, poison, bah, nini, non. Azaka toujours parce que bakoko baso batela ine baso batela Gilles Alingete non il faut qu'on salawana pour tolingi quand même recette ya mboka mongo monana bafuta batu malamu policier afuta mamalamu mutu azo kende na fonction publique afuta mamalamu ni mwezalate ministre ya fonction publique alobani les 20 et on les gâté, bateau on salaire là-bas. Mais sombo sokotali, bateau non on a monité la carte ville à Kinshasa awa dans la République démocratique du Congo, on mona mutazo c'était là. Bateau ça kana kolela. Comment mboka bateau ça kana kolela. Ah papa biso ba fouti biso te 2 mois. Ah biso na 2 heures 4 mois. Ah biso kuna na hôtel de ville 30 mois ngobila kenane na mbongo. Avant na Sénat. Donc nous tout aller là yango tozo senga vraiment na ba négociation ba parlementaire ni poso kota wana bon voter na yebi ke avec raté parlementaire oui ya on senga pour na président VK Vital Kamerhe donc na yebi ke avec yo quand même lui c'est quand même un monsieur très compétent oui vraiment na landaki discours na ye tango mokonza mboka utiko yamba bango na premier ministre madame la première ministre Vital Kamerhe abetaki sete alobi likambu ya este azongisaki na nzela alobi pe il faut total appel likambu ya mobondo ezaka pembeni yao ezaka pembeni na biso tout plein la capitale d'abord ça déjà capitale parce que Maluku ça déjà capitale ya Kinshasa donc total appel makambo ya mobondo wana parce que tokosa na mboka moko te sombo dibele groupe moko boya batu baosala terreur na kati ya mboka koboma batu kotumba bamituka chaque jour kokata batu bakingo maboko banini non un groupe de mobondo epuis batu wana boyebi mpe bango bosala bango mpe wana na parlement misu baza wana na parlement bacommanditaire baza wana na kati ya parlement baza na bureau wana na bureau ya Vital Kamerhe ayebi yango bozotika bango vraiment tosenga na ministre ya justice mais quand on me galon ko solution na makambo epali makambo ya mobondo oyo nazo ebisa yo sombo libele tozola muka ngai na ko ebisa yo naza na plus de 24 personnes na famille bakufa na mobondo ka mobondo lelo une année na prison na morgue cinquantenaire chef munza na mwana mputu banda kufa azana morgue moyeba ke lokunde zate bazo banga nini ba mobondo république ko banga groupe ya babandi bo benga ba mobondo mais mwana mboka
le général Mayele, quand on a le général Mayele, le baki, soki omoni, babandi, batomoko basalamabe, et que l'armée congolaise, et l'armée de Coca-Cola, c'est que complicité zali. Mais il y a tout ça, même la carte du Parlement, ba complice ya makama mobondo wana basali sombodibele ba yebi makama mobondo wana ba yebi yango mo tozo senga la mokonza mboka fongola miso mokonza mboka biso toza wana yebi saki biso tango yamba biso la cité de l'Oia obaki vous êtes là pour dénoncer. Tout à fait. Ah, yango biso tozo dénoncer a wana podium du peuple ngai nande ko la ngai sombodibele kala ka ngumba kisasa. So to moni mabe mokonza mboka to ko beta sete to lobike mokonza mboka to so mona kuna likambola esaboy fongola miso kebala badongolo miso bazala kata parlement wana asa wana ayebi yango mokonzi Vital Kamerhe abete kisete abike même bino boza pembeni na ngai awa makama mobondo na ngi mettre fin nango asa bo yebi yango na landi président France nenga lobi abike na sengi na ba M23 ba déposer minduki na bango voilà. C'est pas le président, c'est pas un discours politique, il y a diplomatie. Est-ce que est-ce que la volonté, il y a oui, Sombodibele, omoni ndenge to lobaga, tant omoni mutu abimisi likamunakata motema nae, c'est que quelque part bango pe ba monite. Ba moninde bandeko na biso bazo kufa, bazo violer basi, bazo boma batu, et c'est bango pe passe, basa pe batu Sombodibele, basa batu. Nzambe to sambelaka a touché motema na bango il faut to mettre fin la likambo etali guerre ya est yango biso pe to sengi podium du peuple bino boza pembeni ya Vital Kamerhe bosi li s'appelle likambo ya mobondo poto yebi bino ezala ko bomba te to yebi na biso bino songolo ozaka complice makambo mobondo yo commanditaire oyebi no yango donc to sengi vraiment kimia ne mokonza mboka baike na lingi kimia ekota na kati ya République démocratique du Congo totala makambo social ya mboka batu kolela eleki nzala batu bazo nyokwama kufuta mamalonga te bitumba leo tukulu na kutu wala koloba te mama moko butu ko benga biso na première alobi na yango na téléphone na alobi papa sombo bolobi la biso na likamba kuluna tozonga na yango donc vraiment yango mo to sali tozonga na image mona mboka ko vo star na régie ati la biso no parce que ça la katika ya rentrée parlementaire ndenge ndeko asali to bengi ndeko asali to bengi ndeko asali to bengi to benga bango devoir et redevabilité mona mboka honorable André Kongolo azongi na base na ya Kasavubu de porte à porte ala bala bango merci na mandat bo pesingai bo fulanga pe na lande ba tebele balobi makamba ba courant makamba ba kuluna alobi oui na ko lande voilà c'est un exemple à suivre olewe la ko de porte mo na mboka tala lande exemple André Kongolo depuis wa Kongolo André Kongolo oyo ya malamu ya ko zonga na base de porte à porte pendant 3 jours suivant les images pendant 4 minutes Boutozuma na télévision na biso suivons comme si vous étiez Yani bosso mota na biso moté Yami Balé merci beaucoup Fambate maman ya campagne na yé pa na bien pour na conseil na solo la kena bien lelo na zozo nge pa na bien comme état et bien Kasavo grâce à vous c'est puisque Bogota kinga c'est puisque vous m'avez tous vraiment soutenu ya mone na pole ko la lelo pendant ma vacances parlementaires ya ngai na zonga bisika nyo so na kota ki a de fois na conseil na cette fois-ci pas na proteste merci assez de reconnaissance maintenant sur mon salaire qui merci papa commenter que depuis Bogota la kima bien une fois de plus merci beaucoup merci ça va? Ouais, ça va. Toujours présent. On est chef coutumier. Et bah, autorité notaire. Chef coutumier. Vas-y, Sombo. Ouais, il y a un négomètre. Ah, tout ça, l'opération merci. C'est que nous marchons.
porte à porte tout Kassavou pour remercier tout le monde. Moi, André Kongolo, élu de Kassavoubou, nazo tambola lupango na lupango pona kopesa matondi mingi, matondi makasi na ba élu ezali bana Kassavoubou bango nde bapotaki devoli na ngala motema. Merci. Merci papa, nous sommes dans ces peines là. Nous sommes dans ces peines là. Voilà, merci mesdames et messieurs, vous avez suivi hein, les images très louables parce que nous devons sublimer l'excellence. Et l'excellence, c'est le degré de l'irrédévabilité. Moutazongi placé à Outaki. Parce que, il y a un lolo, rentré par les matins. Namoni mon amboka vitel caméra, beleli ba tunyoso. Bongo ba vion de retourner ba député. Ba vion, bogenaka wapi ndeko, bogenaka wapi. Bob sabiso. Yo ba voto na basakuzo. Ba voto na Nkiri. Ba voto na Libenge. Ba voto na Demba. Ba voto na Inki. Ogena lukani na poto. Ba lecteur ba na poto. Oza député il y a étrangers, députés de l'étranger votés par le Congolais de diaspora. Voilà le lot rentré par les matins. Pour le banini, pour Solanine. Aujourd'hui, c'est un peu symbolique, c'est symbolique. Il y a quand même protocolaire, mais ma foi en CG. Budget. Mais budget, oui, ils ont fait milliards. Mais ils ont la poisson congolais. Voilà Mboka, Tolingamboka. Voilà, merci beaucoup Sombodibel et Kalak Nguma Kisasa. Merci beaucoup na honorable élu à Kassavoubou André Kongolo na musala kitoko tomoni ezalakande bongo esika outi il faut ozonga. Donc système ya porte à porte azokota na lopango moko pona ko remercier. Allô de conversation. Allô? Oui. Ouais, bonjour. Bonjour. Je réponds au nom de Steven El Trésor Kisenda. Ah, moi, on va lui appeler. Nous avons une émission en direct. Donc, la belle kaka pour l'honorable Nabiso à Kassavoubou, l'honorable André Kongolo. En tout cas, je soutiens l'action naïve vraiment. En tout cas, c'est aussi un bateau bodé la BND, photos à la Nabango, na Katamboka. Merci. Parce que la Moussala Nabango, il faut que nous ayons la base. Alors, Excellence André Kongolo, a toujours la base naïe, il y a Mabélé naïe, il y a Kassavoubou. Alors, ils ont des temps, ils ont des jeunesse, il faut épeler. Jeunesse, il faut y soutenir. Excellence André Kongolo. En tout cas, merci. La Bengi de tout Bandal, précisément à Luima. Donc, merci. Voilà, merci mon Mboka, merci beaucoup. Na contribution parce que ça lié mission contributive. Ndenge mon Mboka, président de la République, Aïb Saginga, na ndeko Niko Soba Mongango chef Teke. Abi mon Mboka, bon lobaka vérité, bon denosaka. Ya omoni biso, tozo côté la mutute. On a CG Kabouya, tout ça bateau batouté. On a boye, tout ça bateau batouté. Hein, tout ça ndeko sous en ligne. En tout cas, ils ont bien gagné belé. Allô Ndeko. Oui, allô Ndeko. Oui. Allô Sombodibel. Oui Ndeko, ben biso comme on.
La benga partie ya Kingabwa. Olobi po amboka biso. Darabino souvent. Nalobi beaucoup mieux rentrée parlementaire. Makamango bandit. Ah. Makamango bandit. Il y a tout des besoins à la rentrée parlementaire. Beaucoup voter ni. Babé ça essentiellement peu loi budgétaire. Makambo échangé. N'est-ce pas? Makambo tout ça pour ça échanger. Tout le monde André Kongolo. Azotambola de porte par porte pour remercier la population où a voté qui est. Bien sûr. Pourquoi quand on monnie moko? Ben nous sommes pas comme ça là en côté. Donc aza penza molobeli na biso. Yango ndenge yaza molobeli na biso. Rentrée parlementaire pelelo. Balobela biso pour changement. Koulou mezongi. Courant ezazi ya malonga te mai epai. Siko. Toloba kaka, tobenga kaka. Ya tout le monde a solution. Merci mon amour. Merci. Voilà. Merci Ndeko. Contribution des émissions de Bino, les émissions population, les émissions de oh, dans ça l'émission babola, mais sur mobola ina Alex Eloko naye. Oh, pesanga $1000. Non, on a sous babola te. Dieu le bien monsieur babola. Dieu le bien monsieur babola. Mobola yé. On a papa sona nyangwana. On a zone de konani. On to commission ni nyangwana. Mais mobola yo, je me suis la moni babogeli batu. So ba mona kasa babogeli famille mo sangabi. Babogeli bango biloko. Yoka babenga ndeko bobenga so ndeko. Babenga ndeko so nani. Oh, asenga bango $1,500. Bako songo wapi? Yo bien monsieur babola. Ouais, en tout cas, on a landine de vraiment merci beaucoup la contribution à yo, l'engue lobby pour Namboka. Et Zamboka na biso, honorable André Kongolo wa Kongolo, na nenga salagi musala na ya porte à porte. Bande mususu bazali na Dubai. Bamsu bazali na Chine. Bamsu bazali na bango na captain. So what? Bamsu so what? So no what? Siko boye bo Dubai. Bamsu na Dubai. Alors, la photo, ça publié des photos. Mais population, on va penser qu'ils voient ok de l'ensemble. Si vous voyez ça bangonine, dans l'andine de quoi le bien, maïzate, ou rezate, makamakuluna. Au moins, bino bokoma wela, noka makamambo. Bomo wela kama mamango au budget. Les on vote pe budget 20 milliards, 30 milliards. Après quelques jours, détournement. Oh, 100 millions ils ont mon année. Vous pouvez s'agir la ligne toujours mon salamakas na ministre de la justice. Donc au sein de la bino parlementaire de bozozonga de ko na landine de ko à lobby on depuis Kingabwa bana Kingabwa na pesi bino pe mbote sika bozali bino nyo tu mbote ya trop Kingodi. Na pesi bino mbote bolanda émission na bino podium du peuple donc roloba. Ko konza mboka bisa biso sombo di bele sobamo. Voilà, merci mesdames et messieurs. Vous suivez en direct cette émission avec une attention très très soutenue. Et enfin, mon amboka, c'est Lukuni, à mon ami. Azalaki wapi. Ami bon, ami batamake. Parce que à mon ami, maman, parquet, général, bon, mais la parquet. C'est que, bah, bon, quelque part. Bon, pourquoi pas pratique vraiment ma pratique kaka kukanga tout ça mais bato ku doit détourner mon bozo kanga bangote mais au moins on politique rôle la bango na na so ibate so modibele ndeko azalaki famille na ye moi si na ya leka ki na balinga ba mona ba mona papa na bango ba mona esika zali ba kende pe kuna balobi azawa te papa luka bo aza siko mbala mo bomba mutu bo ndenge tout ça ibate vraiment ezani bato ya kokanga bato tambola mais bato bazana bango la likambo moko bolite boyu kanga bango ya bikanga kanga e chae kuna sambisa e asali nini toza ba congolais moko za mboka la to vanda to bongisa mboko to za mboka mususu te tala ba paya ba mindele bango ya ko senga ke kimie ekota na Congo bongo biso moko bana mboka il faut to linga mboka na biso to vanda autour d'une table pour to bongisa Congo na biso
rien ne marche na Congo. Alors il faut tout vendre tout solo là. Il y a kanga baninga kanga o mabe, utika o mabe, kanga o mabe. Finalement to suka wapi. Et comme la République kanga bato. Bato ba la prison mabe. Oh, bato ba kufa na baboloko mabe. Bato ba kima na baboloko mabe. Eza nini? Ezali nini? Nini yango? Nini? Mboke kotambola bolete. Mboke tambola di. Somo libere vanda wana. Maman Mombo, vanda. Allez, ni les aussi battent na mort. Ceux qui bakangi anera kangi. Normalement il faut signaler batou. Des nam na kangi. Kangi mais tout ça na nous continuer ba question ba lui kangi pour na incitation. Incitation na trouble. Donc atombo ça y ba. Atombo ça ba et puis ba document mabe. Mais est-ce que musala anera za musala na ngana ko mo intelligence ya pour na mboka. Sombo na ko mo mona na mboko comme kimke anera bengi yo. Olobibo anera kangio mais à quoi ben a droit ben il y a pas de problème pour des enquêtes des informations mais est-ce traitement il y a makambo il faut ça là et bon mami bosse battre mutabina kufi bosse battre babo qui est bana leli moi ça leli est-ce que na biso zo mona na te est-ce que anera poto bezaka bongo na ebite kana Congo to zo mona o kaka awa na RDC ndi to zo mona kaka o awo mona na te o après un mois ou bien 12 jours abimi. Oh, il y a la zade à Samba. Ah, Congo. Voilà, donc maintenant tout sur la Maramitali, président de la République, moi, Namboka, Bolangala, Bokulaka, Alain ne veut pas Kingwa Dondo. Alain nous a conseil. Toi qui n'es pas là, parce que Kingwa Dondo, c'est quand même l'impatriarche de la République. C'est bien quand même, hein, pour le président, là, te féliciter, président, à qui a Soulana Papa Naï, Kingwa Dondo. Bien qu'il n'y ait rien à filtrer, mais tu comprendre parce que tout ça, quand même, analyste politique, Imboka, visite, on les a qui visite des courtoisies, visite, il y a moins qui s'est ressourcé, et pas papa, ou comment? Oui, Namboka, vraiment coup de chapeau dans mon compte Namboka, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. So, moi, Namboka, et l'autre mot réseau il faut que le Luka Kolo Namboka. Et ça rend bien. La carte de Sobamo, la France, il y a même tous les ministères. Ah, parce que ça, affaires sociales, mais le ministre des aînés. Donc, il y a ceux qui parlent à gérer la micro, mais quand même le président a signé. Non, vraiment, félicitations à Mokonza Mboka, le sous-sous, président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Au moins, Namboka, Sombodibele, même à yo parents, yo Somboza parents, Ngaïna parents, Momoza parents. Ce qui rien ne marche. Momo a gospeline. Ah oui, Momo a gospeline. Yewana oh, wa moi c'est qui toko wana. Yewana. Ce qui n'est pas simba Sombodibele. Maman ça la joie de. Zouate. Eza musala ko sala. Donc to lobi boy. Ce qui est le moment je simba te. Ba fa même na ko luka ba mikolo na ya mboka. Na consulter bango. Abi ah ngai na moni tamsuna na mama tozo kanate to na sombo kuna tozo kanate bakolo ya mboka nde bapesa katoli. Donc eloko mokonza mboka sali à comprendre rien ne marche na mboka eloko mo eso simba te po batu bilelo za na bilelo yango ke papa Kengwa Dondo azali papa na biso très sage sage ya mboka papa Kengwa ke nde akeko sana lobo to za pende ko na moni ndeko azu bega biso conseil. Allô, Ndeko. Allô. Bonjour, maman, bonjour. Bonjour. Oui, merci. Ah, merci, maman. Comment on a Ndeko? Oui. La bengo comme on a commis il y a 20 ans. Comme on a eu ah, on a maman pour la mboka la biso nyoso. Président Baitolo baka biso nyoso. Papa, les caméras n'ont pas la biso que comme c'est toujours comme le bilan. Donc la biso t'es vite ça même quand tu t'as la chambre en boca. On est venu. Parce que moi il y a ça passe. Moi il a passe, il a passe, ma bonne photo. Donc moi je vois qu'il y a des saletés. Saleté dans boca. Les gars ils vont ça saleté et gars. On va faire ma photo. On va faire des ma famille on va
mboka bango babi kovanda bakoki ezalité ekimi maladi ekimi malaria ya typhoïde chaque jour nga na foot na luka na foot en tout cas na super émission ya bino makasi. Merci maman na biso baba bona maman voilà merci en tout cas merci maman voilà les a passé maman lobby dans le lobby pour Namboka donc au lobby le président c'est quand même un respect il y a pas aîné il y a pas droit il y a pas aîné à qui quand même parce que le patriarche n'est pas une personne à mettre de rébit hein papa donc mon niveau papa très sage sage à Congo sage tout moment faut qu'on consulte donc tous les moments même attends papa moi qui me battait aussi papa moi dans 98 dans qui me battait papa moi dans 94 ans avant la Selembao OK moi à la Makabala à la 52 ans mon papa et c'est nini pour te bongisa mboko ezamboka na biso mokonza mboka gesto yo c'est même ko bongisa mboka mona mboka ils appellent rôle ya service national ya renseignement oui à participer là ko bongisa mboka mboka ezali te ke non gouverneur edi Elina Daniel Bumba te mboka ezali biso Koti ndeko Koti allô ndeko allô oui bonjour ndeko bengi biso comme nani moi comme on ndeko Frank na bengi na partie ya Lemba bon na lobby par rapport à la rentrée parlementaire la sécurité bangoukaka misala malamu mais vous toujours déploré apparemment la projet à loi et on dirait ça vraiment en action t puisque la rentrée déjà purement budgétaire non tout à fait déjà purement budgétaire mais toujours j'ai la makasi puisque vie sociale à Batunamboga oyo kende kaka mabe leko basile na bino yo osamu ya mboko kotaka la commune bilozo na ndenge bato souffrir entre senga na ba député na biso to ponaka bango po balobelaka biso bameka kotala nano famille de la ménagère ningi za kopela moto la moto surtout puisque ndeko fort mais pas la kuluna lobini bon pour la kuluna na yoka na matonge ba kuluna babomi muninga na bango bon na koloba kuluna pour la bien il faut l'état s'associer bato bazo diriger biso ba s'associer na population puisque ceux ba s'associer na population te au mona et luka maloué ça ba décalage ni pe bato na malaam place la vandaka la place Makambasalaka, sur les que associer la population, banani koko dénoncer parce que là ça passe avant au moins RSC puisque bazwa qui makanisha malamu ya utinda batu ya makasi c'est apparemment les problèmes restent entiers entiers. Voilà, merci de Franck depuis Lemba. Voilà, merci de remercier Bisopé Podium du peuple to Pessi Mbote Mingi na mwana mboka Freddy m'a dit que Lemba oyo avani nanda ko zolanda baby so nanda ko en tout cas Mbote makasi na Freddy m'a dit que Lemba ndeko Franck autoloba ndeko Sobamo olobini o commenter nini parce que tocha moi extrait à opération coup de poing oyo mwana mboka akena ko supervision semaine passée ndeko eti iyeli molangi. Bon, likambo ya kuluna ndeko Frank na Lemba lobi est-ce que bien na matonge na minicho quand les ana morgue babomi petit bon ba on a bango oyo abomi oyo babomi donc c'est dit son est souté la vie humaine mon général Alonga Boni mon général Alonga Boni o bandela yango Yemoko général Nango. Allez, bandela. Mon général Alonga Boni. Général. Zéla de Koto bandela. Pour tout de la imbala mo yemoko. Ozo s'est lancé parce que pas bien biso na kulu na makasi yo ozo tindela ozo bandier mais tolingi parce que vous allez télévision en réalité. Zo malobandeko. Mon général Alonga Boni. Général Alonga Boni. Benjamin Alonga Boni, mon général, papa Nabiso, général Alonga Boni. Bien formé, très compétent. Vraiment, tout le monde qui tant que tu match à l'opar, mon général, ordre moko pesaki,
mon sale salama malam. Mais comment les Kambouya Koulouna, mon général, allons à Boni, mais ça ordre n'a pas commandé à district, n'a pas commandé à la société. Ou bien, ça n'a pas permutation, mon général, mon général, allons à Boni. Bon, ça la permutation, commandant, district, commandant, société, mon général, messani na population, bali na ba quartier, boti na ba quartier. Yango moni, bazoko ko maîtriser likambo kuluna te po ba yebi. Mon général na compétence on a yebi yo, général Alonga Boni. Je crois bien que podium du peuple est bêtise makasi. Tout de suite on a 11h na Kauka. Rondi mabakulu na ba yeba saccager saccager sous-siat, mon général. Pour nini, ba policier bazaki balé. Mon général qui est biso podium du peuple tozali sima na ye parce que tu as dit compétence na. Tozo quoi na compétence na. Oui, mon général Alonga Boni, podium du peuple tolobi biso toza sima na yo. Toza wana pona ko yebisa yo ma bezo leka po oza ba mesure ya makasi. Mon général, mon général, on a bon dit que la compétence l'efficacité aux Aranango, je crois bien, d'ici là, solution aux hommes pour la tout mettre fait. Les gars, no sont body belé, pareil belé, ayebi moi les kuluna, ayebi, na maman ayebi ça ndegone ba sonane, abi o sagana. Il y en a bien le maître Jot, à vos papa. Oh, donc, yo maman, on dit que moi, on a Kuluna. Donc, moi, on a Kuluna. Allô, Ndeko Bengi Biso Komona. Oui, allô, mon amboka. Oui, Ndeko Bengi Biso Komona. Oui, que Nalanda Rabino Mingi. Nalanda Rabino Mingi. Ah, merci. Maboko Bona Yalanda Biso. Pichu Mouta Maboko. Bolimbisanga na le ba vérité. Le vérité. Vérité pour appeler Bible. Bozo na yoki bozo beta li solo ya bakuluna général Alonga Boni. Papa, pour nous si ça kuluna yango facile. S'il vous plaît, c'est facile. Tout banda na recensement. Il y a ben individu. Ce qui est salemi, bokoye ba ke kuluna koza apaiser chaque quartier. Chaque commune, il faut y avoir un nombre de population entrant et sortant. Pour la Kuluna Lelo, au bout de besoin quand ça y a un côté, on dit que même les policiers, on avait la Kuluna. Parce que recensement, oui, même recensement, vu que ça les matin, tu y battu, pas où tu vas dire, pas au cas où vous salez le recensement, commune, les autres chaque rue, chaque avenue, la direction, ainsi de suite, nombre de bateaux entrant, ainsi de suite. Vous voyez, démasquer, oignon sur bazo batamaranasse. Merci, mon amboka. Donc, ça la pétant. Merci pour le conseil. Tu peux donner ma bogo makasi, vraiment. Merci, Ndeko. Voilà pour mon Ndeko bazo benga biso partout. Et pour tout solo là. Voilà. Tozo na régime mon amboka Kovo, au tchela bisoka extrait. Ndenge mon amboka Edi Yeli Aza ndenge mon amboka Edi Yeli Azali à la cette opération coup de poing a ko superviser Babilo rebelle parce que tu as de Congolais de aussi dans Congolais leadership participatif. Quand le bataille maman tel Edi Yeli na Daniel Bumba ozui fulu na yo ke boka ngona rivière Kalam. Ozui fulu na yo ke boka ngona rivière Malebo. Kuna na magasin. Non. To zwa salité na biso, to c'est la voirie les cas. Pour souvent la dossier. Ba ta pousse ba bi place ni ba na kotika na décharge ba na kotika parce que tu faut to sunga mbokape. Population azala na leadership participatif. A participer na propriété ya mboka. Ya to la saga opération Kombo la avenue na yo. Allez, to la image bon to zonga Edi Yeli en action.
Ah, voilà, bon, qui mon amboka Edi il de commentaire parce que émission comme la souka. Ouais. Conclure bien malamu émission. Donc Tolobi opération Kombola Avenue na yo. Kombola balabala na bino. Kombola lopango titi. Terrasse eza sika baboka matiti tendeko. Yo esika ozoteka okamati matiti, OK oboki wana na libanda ya terrasse. Mvula yango kala mingi te, mvula bandi. Kaka biso moko to lela. Ezate bumba na Edi yeli bakoya pona ko bongisa balabala na yo, pona ko bongisa lopango na yo. Yo moko omona jeune homme alati ba veste. Azoro ba français très bien, azoro ba très bien. Voilà français pe na balabala, azoro draguer pe moi si. Mbombo, moi je t'aime beaucoup. Mais kendi la balabala na bango, otala, bosoto. Yamoni to aider le deux gouverneurs de la ville na ndenge ba lancer opération coup de poing bisope to lobaki Kombola pe aveni na yo. Bino ba policier, bino pe mususu. Moko salongo za mbongo te. Mama ba tozo tega mikate na yo wana o 500 ya salongo. Pourquoi? Policier ba yo rôle na yo zali ko batela batu na biloko na bango. Et non ko batela ko kelo senga batu mbongo. Mama zo tega biloko na o salongo. Momo ya salongo ba pesa biloko sana mo monsieur Sili. Donc conclure. To sengi na bino to bongisa ville na biso ville ça très sale. Et puis pour ko souki ça tozo senga na bino ba parents o bozo garder ba kuluna. To ko dénoncer bino na podium du peuple. To ko yebisa bino que non mama songolo na veni boy. Na kata lopango aveni boy. Ba kuluna ba la gawana. Donc rôle to ko jouer sikoyo na général alonga boss. Donc to ko sala sikoyo ko dénoncer parce que trop c'est trop. Trop c'est trop. Merci. Merci beaucoup. Na pesi bana kisasa na ngai mbote mingi na pesi batonyo surtout na maluku partout. Merci. Tobanga koreka dans susu. Nous avons pas de problème. Merci beaucoup Bandeko. Tokutani bongo mercredi prochain pour une nouvelle édition. Merci. Tout le monde mes condoléances, mes condoléances na voilà tout continuer dans mes condoléances na famille toujours ya presse, famille presse oyo to perdaki to kunda ilelo sali la famille à mon amboka Stéphanie Chamuna une événementielle Stéphanie Chamuna oyo mwana moko balambu azali kotambola mingi na bandeko na biso banana boduga kozana na Marie Laure Yaone wazaki asama na chaka bato bele parce que na ko travailler na papa we magie d'été Sam Chitou voilà merci aussi na Etibadiata lobby ezalaki vémo spécial enterrement ezali mardi encore ezali na hôpital ya Kitambo biso to kozala chez catalogue plus pour te vendre surtout outil enterrement to vendre na chez catalogue plus et banana boduga donc merci na bateau bataki mais à la patte donc il y a Godard Motemona dirigeant Godard Motemona merci cher Eyobi merci à tous les amis au bazalaki lobby pour nako garder une pensée positive à l'égard il y a maman Nabiso Stéphanie Chamuna merci beaucoup merci